biso toyebi ke Angola motu likambo ya mama Kimpavita ebandelaki kuna koya ya tata Simon Kimbangu mesiko Angola ekomela makambo ya pamba golf beba bandako batikuna marke na biso te bandako nyonso papa atongisaki kuna babuka yango changer biso ndenge batika biso na centre kuna na Kasavu bandako nyonso ezaka kitoko ndenge papa atikelaki yango mais kuna se changer bayoko bakisa ndako nzambe basali kuna ba place mosusu eza na kati système wana biso esalamaka te ya tiki place soki akufi bakokundela ye kuna wana eza biloko ya bata katoliki ndenge akenda kotanga na Italie kuna nde makambo na ye ya satanique evanda kuna nde batu na ye bazali kuna nde monde ténèbre evandi na magie atangi kuna ayesu kona makambo wana po bango bakundaka batu na kati église bakunda batu na kati église bomo na église mais na ba cercueil na kati baza kozwa ba esprit wana baza ko utiliser yango église mais na ba cercueil ya batu na mabulu bakunda batu okomona batu bakendaka na mire batufungola mwa nini moko boye place bokenda kosola bokenda kotia fleur bokenda kotala ndeko na bino botalaka na mire wana kaka nde basala bongo bazwa ba esprit wana ba utiliser yango l'esprit ne bougera te zalaka wana siko yango Paul Dibuya linga sala atika deja libulu na ye na kati ya église o bakokundela ye donc awuti na makambo nyonso ya Italie yango aza kosalela abebisa nyonso ya bapapa abebisa tout akoma kosalela na oyo ya ye na programme na ye ezalaka te ezaki bomoto baza lolendo baza miyibi baza bato ekobo baza nyonso tu etali kaka nzoto nalobaka na bino likambo moko Satana azali kuna te me Satana azalaki epai na biso na 26 nalobaka to nalobaka te pasi na bino pamba te toutes ces années depuis que boyebi biso bokotalelaka biso kaka na kibumoto e oyo bokozwa ekozala pe kaka ya kibumoto ya molimo te kaka ndenga lobi Satan aza pa na bango Satan aza kuna bango bazali ba travailleurs ya Satan bango baza kotambwisa na Satan c'est ça la vérité boye bakabiso te banda bovanda na biso boye bakabiso te pona nini botala kabiso na bonzoto bokozwa pete bokozwa pe ka ya bonzoto siko bakambazo yebisa bino ndenga aza wana chi azolo bango na kanda mais eza pona bo éveiller boye bake bokozwa ya molimo te pa na bango bokozwa kaka ya bonzoto bokozwa ka ya molimo te yango bozo ko défendre batu moko boye bana pouvoir te ma tore une église kimbangisa aza nani ma bibi abelaka mutu papa de ngenda ke ya tiki apamboli bana te apesi bana pouvoir te ma bibi alingaka krake ma tore la vanda na papa de ngenda te ti akoma bokoma komona enzambe église kimbangiste bino ndoso bokenda penza boko lamuka te bino bakanti biso oto bimi boye po ani pona bino soki nga lelo na koma koloba boeza nzambe nda pesi bino grâce pona bino bu éveiller soki ata boko zonga nanu te me bozo conscience bobondelaka botuna nzambe tape tokomi nango eske nzela naza kolanda eza nzela ya malamu nkolo lakisanga Alphonse Tchabanfuni yende ngaza wana azaki tango ba Paul Dibuya bana batatoni so basala kindumba kolala ka bandimi kolala ka ba fille lokola problème ye abanda kolala ba fille te po déjà afungwa depuis bomwana ye pena puina mpo ebanda ekala ye pena pedula ya makasi
bana mobutu bande ko lala ye ndenge aza wana ba généraux bakonzi oyo ya SNEL ya régie balalaka ye chibomona ye wana ndenge aza na za malade bango bakufaka na malade ba PD. Christophe Tusimbana aza na sida ndenge aza wana na ye na mwasi na ye baza na sida na Canada bakenda soutien po Canada mobimba bayebi ke bazalaka na sida. Bango nyonso babeba bana te babeba Canada mobimba bayebi ke bazalaka na sida. Armand de diable oyo alingaka pena ke avanda na kiti ya Nzambe. Armand aza Lucifer oyo alingaka avanda nde na kiti ya Nzambe. Paul Dibuya ye Angola mais Armand kiti wana ya tata Simon Kimbangu kiangani ni ngomba oyo eza ya tata na bango na ikoki kotikala jamais na maboko ya tata Simon Kimbangu kiangani yango nazalaka nango Armand yango mona bana papa di angenda Armand na Marie Mwilu yango bazalaka nango Paul Dibuya aza na eloko te. Paul Dibuya na Angola wana akozwa na échec ya kokusila na ye na minute ya otanga ye ngada na mona histoire ya Paul Dibuya Nzamba la kisanga. Paul Dibuya soki ka papa Simon Kimbangu kianga na papa Zako bake Angola esili pona Paul Dibuya. Soki ka bomoni papa Zako na papa Simon Kimbangu kianga ni bake Angola esili pona Paul Dibuya suka na ye yango wana. Siko Armand ye kiti wana papa Simon Kimbangu kianga waka kiti wana yango nda kufelaka ye pona ye place alalaka te. Armand akoma na problème ya motu akoma ko bela même motu akoma na problème pona kiti wana. Kasi o tozoyo ka sango na lubo Angola forme ye banite balandi nkamba te eloko moko te balingi baya awa bazwa biloko na mozole bakena kotia kuna biso tolobi no ekoki kosalama te likambo wana. So bazoyi batike pouvoir ngo ye wana tata Simon Kimbangu kianga ni kwatulendo pouvoir bazolinga bake kozwa na kinlongo kuna bakozwa pouvoir nini po ye moko ye wana pouvoir tango toza nango Satan déjà akomi kosala ba signe na ye aocha bilembo na ye na batu moko azo kobimisa elongia ba santu tango Nzamba za koloba no waza koloba bino bokondimela suno wate boko mona mutu mabe ona nini oyo aza kolakisa bino elongia ba santu ye wana mutu malamu donc nowa Nzambe aza kokosela Satana makambo papa lobi Satana ye wana me bino bosaini boboyi no te bakoseli makambo botika e okay na suka ya likambo ezala teke na yoka kite temps de la grâce soki oza kobongwana te etalio tango eza tango ke Nzamba komosala pena oya ye te bavimba mitema bakende po baponami na ye batikala basepela mikolo koya bato bakomema lingomba lokola mbula jete batu bakobima ya makasi babandi da kobongama tokobela na banzela mibale okende nzela nini yo lingi la yo sobe ki mona meso ki mona meso za matata bizaleli ya moto nyonso ekoyebana sava moko te azali elombe na likumba oyo otuna baoyo bayebinga mabota na mabota bamoya awa koluka ngai Nzambe Okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Bonjour et bienvenue chez nous. Merci Nabatutu Balingara. Maman Francis Kabalenda, la princesse d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Ngamoko penaza bien, papa Simon Kimbangu kianga ni Nzambe Molimo Santo azali ko batela.
Voilà bana tata na ngai na ibisaka bino soki bomoni émission Kimbangu Nzambe ekoti boyaka kolandaka ba vérité. Po awa nde rien que la vérité. Awa to yaka na makambo ya solo et puis biso tozalaka synchroniser na Nzambe. Synchroniser na Nzambe. Tosalaka na programme Nzambe. Évangélisation agressive mal compris na ba bébé spirituel. Mais bana bilembo bana bilaka bakomi ko comprendre makasi kutu makasi bakomi ko koma na étape ngo ngana lobaki musala onga na sali pandai nane ya kofingama ya kocholama il faut ba effet secondaire na ngwe banda kosala vérité ata bofingi bocholi bobundisi yango tellement eza vérité eza préparation Nzambe moto kokwesa ngo azate yango wana lelo mingi bacholaki babongoli maloba pona nini bakomi ko comprendre ke makambo lobaka lelo tokomi komona ngo zo salama oui programme Nzambe eza bongo na isa bino nazalaka messager ya ko pesa bino ba message ya makambo ezoya bolandaka makambo na ngana ibisaka bino bo néglige yango te omo ko mususu na koya koyebisa bino ke dans une semaine mokili ezoyinda bonga masala bozongisa boko baye boko yina boko balokuta longwa tango kokoma soki na yokaka ngana message na ila kabino ba message na sala kana nguya ya Nzambe donc Nzambe soka osali kambu na ye a utiliser pe ba corps na biso po biso toza ba temple Nzambe donc soko zo tosa mibeko zo sala na solo ako utiliser yo o comprendre tango zo sala mission na ye makambo oyo zo bimisa batu bako boya bako négliger mais suka ye moko confirmer yango po ye moko alati yo utiliser yo oza ko lakisa na mokili oza ko teya mokili oza ko loba ba vérité wana na mokili ezalaka nde programme na ye moko Nzambe ngai na sala ka programme Nzambe voilà bande ko na ngai émission na biso ya lelo to ko sala analyse ya makambo yo elobamaki dimanche na nkamba Nzambe za komibomba lisute bande ko nanga Nzambe amibimisi eza na nzembo moko na tiango même na bastati na ngai tu na mibimisi polele bana na ngai boyo kangai Kimbangu donc nzembo wana boyebi yango eza bana jeteki eza jeteki mais oko comprendre te nzembo oya Nzambe mutu azo yango atiango na droit docteur moyen kuto utiliser son wana ezate nzoka de banzembo ya Nzambe esengelaka to tiaka yango pona ete ya mokili ba ange ba pesa ka nzembo wana basengela yango mbongo te bino soki nzembo yebo ki bo publier bo tie ba droit docteur donc okoko zo nzembo wana te il faut landela ngo kana chaîne wana soko zo yango tie na chaîne elukeli problème na chaîne botika biloko wana nyoso bo sala na Nzambe ko silikela bino bo débloquer ba nzembo obotia na ba droit docteur neti nzembo wana ezalaki nzembo ezalaki na programme na salela na publier mais moi parti moi mukie na zui na publier et bloqué longwe mbala mona minute ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Nalandio, o solo awa ose yo satana nalandio, pwete na suki sayongai Kimbangu. Donc nzembo wana eza important na minute yo. Pour satana alinga kangama. Tata Nzambe lobi satana esika na ona mokili eza lisusu te. Na nzembo wana eza très important moyena tiango eza te. Mokile pesa meli na ngai Kimbangu satana esika na yo ezali te. Kolo Yesu azalaki na biso atiki molimo mosanto satana aboyi kosana molimo mosanto akei nzembo wana eza très important na moment oyo mais eza na droit docteur. Pourquoi bosalaka bongo banzembo ya Nzambe okoma yango te. Ange ya pesi nzembo bazwi nzembo bazwi ba pesi yo ozio bloquer yango na droit docteur moi to utiliser yango ezate ça ne va pas quand même pour ka bo débloquer ba nzembo ya Nzambe obo bloquer nzembo batata Simon Kimbangu boko futa na ba nzembo ne bo bloquer
boluka bo débloquer ba droit docteur na bino nyonso bosala na minicho eza son moko ya ko utiliser mais esimbi kutu te do moye ko tsango ezate ça ne va pas quand même oh bandeko nanga ata ko linga mbongo ngo na oya nzambe na banzembo ya nzambe ko bloquer ko lukela ngo mbongo na banzembo ya nzambe o ba ange bazo pesa te bosa mabe boluka ba mbongo na ndenge mususu bongo te bozo bebisa nzembo moko très important na ngana ti yango na minitio mais moye ezate yango na tozomona nzambe aza komi bimisa aza komi lakisa boyebi ke molimo mosantu na 4e génération akokanga satana pe na tango aza kokangama eloko ni asali atie elongi ya meme atie elongi ya basantu bomona ye mondimi bomona ye nzambe do bokoma zoyena ba akoma komitisa na ba forme nyonso lelo na minitio na église kimbangiste biso toza ko bima batu ya mabe nzambe molimo mosantu bakomi ko questionner maloba na ye bakomi komona ye mabe pona nini azowela mbongo azowela lingomba lingi bandeko ni bazonga te nzoka papa simo kimbango kiangani azali molimo mosantu na tango ayaki alobaki yako kokisila biso bilaka il faut akanga satana mokili oyo epesameli na kimbangu satana esika na ye ezali te satana esika na ye eza lisusu te ayako kokisila biso bilaka yango wana alingi te Jérusalem ebeba kolo yesu papa de lungana azalaki na biso atiki satana na kati ya lingomba na tango ya molimo mosantu baboyi bakei soko moni mutu abimi lingomba akei seke azali Lucifer na basali na ye esengeli bakende bakoka nguya ya molimo mosantu pembeni te bakokoka te yango bakendaki nzembo wana eza koloba tokomi na tango yango tango yo satana akangama mais satana aza kobibimisa elongi ya bato ya malamu satana komi kosalela hypocrisie siko nzambe hypocrisie ezate aza kolakisa bino aza koloba na biso lelo papa lobi yango na Angola Paul Dibuya ba église na biso nyonso totongaka ngo na forme ya nkamba na programme ba paroisse na biso batata batikaka deja na ndenge o bango basalela yango bayebi ba pouvoir o batikaka na kati ya ba paroisse lokola centre d'accueil evandi ewuta banana tango ya papa eza ndenge eza do soki tokotonga tokokontinue tokoki ko modifier yango te donc toko bongisa yango totia yango propreté toko continuer kosala ba peinture to tombola yango ekozala ka ndenge eza toko modifier te toko buka yango pete to sala mosusu il faut ezala kaka bongo po ba yeba pouvoir batiaka na kati na Angola Paul Dibuya abuka nyonso po tango papa yengenda tongi bandako wana atiki ba pouvoir na kati po na Angola ekoya te mais Paul Dibuya buka nyonso bimisa nyonso longola nyonso asali makambo na ye mais Paul Dibuya asali nini atongi église na kati église atiki libulu na ye oba kokundela ye ezala na mboka nini wana eza biloko ya bata katoliki ndenga kenda kotanga na Italie kuna nde makambo na ye ya satanique vanda kuna nde batu na ye bazali kuna nde monde ténèbre evandi na magie atangi kuna ayesu kona makambo wana po bango bakundaka batu na kati église bakunda batu na kati église bomona église mais na ba cercueil na kati baza kozwa ba esprit wana baza ko utiliser yango église mais na ba cercueil ya batu na mabulu bakunda batu okomona batu bakendaka na mire batufungola mwa nini moko boye place bokenda kosola bokenda kotia fleur bokenda kotala ndeko na bino botalaka na mire wana kaka nde basala bongo bazwa ba esprit wana ba utiliser yango ba esprit wana boujaka te ezalaka wana siko yango Paul Dibuya linga sala atika deja libulu na ye na kati ya église o bakokundela ye donc awuti na makambo nyonso ya Italie yango aza kosalela abebisa nyonso ya bapapa abebisa tout akoma kosalela na oyo ya ye na programme na ye
ezalaka te. Place Paul Dibweke kosiamela wana batinda ete po akende kozala chef spirituel, bapesa ye mokanda ya chef spirituel adjoint te, me bapesaka ye mokanda mpona kokende kosoutenir lingomba, me oke kosalela na ndenge ya mabe. Bandeko biso nyonso tolandaki na biso presque mokili elandi maloba ya papa na nkamba, me ntango toza koloba boye tokotia baparti olandi parti wana oyo papa alobelaki likambo eza très important. Mwangola baleki mpe bandeko mosusu topuye ye makasi. Ndako ya Nzambe oyo eza ya bilaka. RDC mobimba tolandaka nkamba ndenge totongaka bandako, tolandaka na forme mosusu te nkamba. Nkamba aza na bangonga mibale me partout moko moko na Lubumbashi mibale. Ye moko papa moto apesaki nzela. Kasi oyo tozoyoka sango na Angola forme yebani te, balandi nkamba te, eloko moko te. Balingi baya awa bazwa biloko na mozole bakende kotia kuna. Biso tolobi non, ekoki kosalama te likambo wana. Ata bino moko botala ndako ya Nzambe na biso Kongo mobimba kaka marke oyo tosalelaka yango oyo. Kinshasa Bibubu esalamaka avant, papa aza apesa plan na ye awa, me forme ya mokili na bimba tolandaka forme ya nkamba, toiture moko. Kamba toiture misatu, tata mwana pe tata Molimo Santo, ndenge toza kobosana. Bitumba ya Angola eza ya lelo te, banda kala babunisaka papa Kimbangu mingi, babunisaki papa Fumalongo mingi. Papa suka nango alobi totei bino na nkombo ya papa ya tata bozoyoka te, totei bino na nkombo ya tata mwana boyoki te, totei bino na nkombo ya Eli Mosante boyoki te. Lokola bozoyoka te, Satana akokangama na Angola. Mwana sosola oyeba oyo bazotosa te na lingomba nini ekoyela bango. Papa Kuluta aza koloba na biso boye, bana na nga bavandeli bango na bana ya Mayombe, moya koningana ezali te, baza na mpasi. Toyokaki ke bitumba ekobandela na Gombe eke kosila na Mokoto. Tozo sentir makambo nyonso ndenge eza kotambola. Soki Satana okangama na Angola, seke papa Mfuma Mbanza alakisaki ke lokola bosengi mwana yeyo bokamata ye. Biso pe tozotala kaka ndenge makambo eza kotambola. Kuna batie na liste ndenge pesa bango soki banini tozolanda yango nyonso. Kasi biso pe tolobi ndenge papa atikelaki biso yango kaka tolanda. To changer, tolanda Paulo alors. Nga tomoni ka to changer tolanda bango. Awa bona kati batu wana bazali te. Lere yango oyo pona nzela oyo olingi.
oyo koya liboso toyebi yango te wana forme ya banani wana ya biso te tokundaka na ndako ya Nzambe tolanda marke wana donc ndoika yomba ndimike kola ye kimbango aussi témoin ndenge basengaki Paul moto asengaki ye Papa Nunes bazwilaki ye wapi na Kabinda nde bakenda kokotisa ntango avandi kuna alobi bato oyo miso eza ya kokangama aprofite oyo mbongo leta azalaki kopesa babaluli yango papa amoni ke makambo ya mabe ezosalama na Angola apreparaki Papa Mbenza bato mibale fo bakende kuna bakende kozwa Paul aboyi takangaki nzela Papa José bakende te fuma mbanza alobi likambo te bovanda oyo koyela bango bakoye bango muna tozokende makambo ekosalama. Voilà. Donc c'est ça. Paul Dibuya na ba niveau oyo ko bebisa lingomba o chest dibulu na kati oba okundela yo. Ko ba pete soka kunda pe déjà bato. Mais je crois pas ponza me molimo mosanto mona kanyoso linga lobango. Linga ka lobango. Makambo ebele toza koyoka na nkamba. Boyebi déjà makambo na déjà to lobela kango. Surtout awa nga banda na banda ça fait une année na okende déjà une année 2 mois yango. Na yebisi bino déjà ebele me bondimela na bino ngate. Me boyebaka ke nyonso o nga na lobaka eloko moko kolekeza te. Eloko moko kolekaka ezate nyonso ko bimaka polele. Po nga nazaki mona meso, nga nde nazoya na ba vérité o ebombama. Omona muto okomela ngai, o mama balenda makambo zoloba wana, ozana ba preuve. Tozali na les révélateurs des choses cachées. Église na biso polikambu na ebima ezosenga ka preuve te. Les révélateurs des choses cachées. Makambo ebombama wana oyeba na kate. Yango nga na kundolaka na yaka kobimisa. Yango nga na kundolaka na yaka kobimisa. Lelo nyonso eza kobima. Makambo nyonso nga na lobaka ezwi sens. Po eza mabongisi ya Nzambe. Mbote munzila za koloba. Mbote munzila nazoyeba te yo pena esengeli ozonga pena na zamba. Eske makaku bazalaka. Oui. Yo na mokili tina na mokili ezate mbote munzila. Esengeli ozonga na zamba esika makaku bazalaka. Po place nonde kuna. Mona mokili ozo comprendre Nzambe te, ozo ba programme Nzambe te, ozo défendre Nzambe te, ozo saila Nzambe te, mais ozo ko baluka kaka na makanisi na yo ya ba makaku. Mais ozo yeba programme Nzambe te. Ozo lobake ba balenda wana na ba apostle ya makambu balobaka ba yebisaka bango yango. Neti ngande na zabwe. Ngai. Ngande na zabwe. Eza mission onga Nzamba pesinga na lobango mettre fois. Na tambu isamaka na synchronisation ya Nzambe na programme Nzambe. Yako mona nga na beta katolo. Na beta katolo po na tambu isamaka na programme na yemo Nzambe. Tangu nkolo apesanga musala oyo, apesanga ba pouvoir na mambo nyonso. Nga sali inane na lala na mobali te. Po na mission oyo. Ntango Nzambe récupérer nga na mokili. Apekisa kanga mobali nazala net boso. Nga bisko no vivre nde nini. Abina nga kobanga tinga mona sunga yo. Nande nga saila nga grâce akutanisa nga mobali oyo. Eno kimbangise mezo respecter musala nanga. Na lobi ke nga mission nangeza makasi. Na kosanga na nzoto na mobali te. Po na ko bebisa na ko fungola nzela pa ba diable po nga nazo ko bundisa nde Satan. Ngai Satan o abwaka o utaka likolo wana abwaka na se tango ekoki Nzambe alingaka ngai. So nga na ekosala musala wana ya kobundisa Satan na ba lion na ba dragon bato nyonso ba ndokyo nyonso ya minene.
na pouvoir ya nzambe naza kosala nakobebisa te so nasangani na mobali nafungoli baporte donc ekosimba kutu te bokilo na bino oyo nzambe atindelanga nga na ye programme eza kaka ke nayebisaki deja nga no tosala mariage so tosalika mariage wana tozalaka protégé mpa nzambe tokovivre na biso bien makambo nyonso ezala bien mais ya boye kaka ekosimba nanu te mpona osala programme moko eza makasi yango wana nga nazalaka synchronize na nzambe naza synchronize naosala na programme na ye naosala na programme ya tata po ye moko azali korevele na misalelaka nga moko te bino bobondelaka te ta mobanda baémission na bino bosala na basentiment nga nasala babeko nga nakotaka bapriere mpo na mosala oyo bapesanga bango nyonso mama mulu mpe amimonisa mama mulu abombanga na kati ya ndako bato bazolukanga abombanga na kati ya ndako nayebisaka kaka mama nasalaka oyo bino bolingi na misalelaka te me bino mo boutilize nga eza mission moko ya makasi ntango bolobaka ke salela nzoto na nga na ndenge elingi yo nzambe olinganga nga mpe nalinga yo do salela nzoto na nga na ndenge yo olingi papa atunaka na kosala na banani o papa tozali mission makasi eza lokola mission onga naza nango mission onga naza nango sala mosala na ye se focaliser na mosala na ye bino bokoka te salela ye kobanga te tingane naza bokimona meso na bangaka mutu te nabangaka mutu te namona monene mutu te molaya mutu te isifika nzambe apesanga programme na ye soki kana nazwi programme na ye esili awa mawe ezalaka te sikoyo mbote munzila ovandi na yo ke makambo balobaka bazwaka yango na nkamba omonki bobandi ya nzambe eza te papa sinoki mbango kiangani ya koloba boye aza kosala baprogramme na ye na ndenge na ye bino boza koloba o makambo batiaka ye na monoko do makambo alobelaka ye aloba mbote munzila yo fo zonga na zamba esika makaku baza yo zo mérite kovanda na mokili te po tina na yo eza te tina no eza te yo zo mérite mokili te yo fo zonga na zamba ovanda penza na makaku kokotaka makambo na nga te kotangaka kombo na nga te nalinga bazoba lokola yo te bino bozo mayela classe botia mayela classe biso oto osela mayela classe te nzambe mayele ya nzambe nga na ke na nkamba eloko na senga sagesse tata lobi to kopesa na senga sagesse pona sala musala na bango na kotambwisa mabongo te nasenga bomengo te me nasenga sagesse ale vi na ngai moko tata loba na nga moko na yebi talelanga yango na ye moko pe asalelanga pe bikamu isi lelo pe mwa kimia pe kota na vi bote munzila yo so yebi likambo te koza na sentiment koloba te nga makambo mingi na loba awa papa apo akamwaka elekelaka ye mama atuna nga mama balenda makambo minene boye ozoka ngo wapi na biye programme nzambe eza mabongisi donc c'est ça bino bolinga ko négliger makambo nyonso moko musuna ko koyebisa bino awa mokili ningani mokili zo ningana déjà dans une semaine dans 2 semaines ou bien dans 1 mois boko ndimela na bino ngate nzoko ninga na message nzambe apesi grâce afungola ki porte pona batu nyonso apesi temps de la grâce o alongwa lingomba zonga o babengaka temps de la grâce yango papa simo mbongo kyanga na pesa ki biso o alongwe lingomba zonga bisika nyonso zali partout dans le monde zonga nzambe zongisi bato atindi mukanda epa ya bato bakenda ba 26 wana bazonga te baboya sikotango Satan amoni ke alingi penza amivandisa na kiti ya bokonzi babenga ye nzambe sikoyo parti osu na ngina lobela mbote munzila tata opena yo nepte na sala na onini eza mawa pona yo likako yo fo peno zonga zamba po pianga kanda komona na mokili zo simba te
Paul Dibuya babongisi bakende kozwa pouvoir na nkamba. Do yo wana ezolobelo eloko te. Yo kaka ye moko ndenge aza wana azaki na programme okende nkamba te. Nani ayebisaki azali na programme okende nkamba te? Do yo mpona yo fale akita nano kini mpo ndima kya okende nkamba. So omona ngole ningani eza kanda ya Nzambe po programme a Paul Dibuya bayoka na mutu azalaka pion ya makambo na mutu azalaka na programme ya makambo Paul Dibuya ezalaka ndeko na ye José ne mutu azalaka na programme ya nyonso na maboko na Charles Makoloma Baluka bango penza po Charles ndenga za wana point na point Paul Dibuya déjà si la bango na sima azasuna makasi ya kimobali te pa Paul Dibuya. Paul Dibuya si atiliza bango. Ndenga za wana donde aza na sima ya Paul Dibuya. Nyonso Paul Dibuya akosala ya yebi yango. Yango mona ndo telema makasi po ebiki akozwa shikon ya makasi. Ezo senga kaka bakota nkamba. Ata Paul Dibuya koti te me azalaki déjà na programme na ye. Yango kitaka déjà Brazzaville avant bakuta na kana José ba planifier nyonso. Bayiba ne pouvoir. Bayiba kaka pouvoir bakota na nkamba ta bakota na nkamba bakosola na papa programme na bonde ezaki ta bakuta na papa bakosolola nde papa kotse baona kinlongo biso toyebi ke Angola motu likambo ya mama Kimpavita ebandelaki kuna koya ya tata Simon Kimbangu mesiko Angola ekomi na makambo ya pamba golf beba bandako batikuna marke na biso te bandako nyonso papa atongisaki kuna babuka yango ba changer biso ndenge batika biso na centre kuna na Kasavu bandako nyonso ezaka kitoko ndenge papa atikelaki yango mais kuna se changer boyoko bakisa ndako nza masali kuna ba place mosusu eza na kati système wana biso esalamaka te ya tiki place soki akufi bakokundela ye kuna oyo bamekaki aya bayawa parce que oyo ezangi bango bafo bazwila yango awa bamema yango kuna bopesa nzela bango basalaka da programme nyonso wana ntango bakoya me bakoya mpona baya kozala na biso te me bakoya nde mpona bazwa pouvoir ndako wana ya golf ndako wana ya golf nayebisaka bino mpo etelema Paul Dibuya alalaka nzota mama Salulu kuvubaka ti aye kodefendre wana mpona nini abetaka histoire te ndenge nzota mama Salulu ebungaka pendant 3 jours nzota mama Salulu ebungaka banda 3 jours Paul Dibuya alalaka ye José yebi makambo wana bango nyonso bana pa kisolokele bayebi tellement bavandela bango bavwandilwa Paul Dibuya vandela bango bana mayombe bavandela bango nde bazana bakoka kolobela kote yango wana Paul Dibuya azosala ya minene bazokoka kolobela kote nzoto man Salulu ebunga 3 jours emonanaka te José ayebi plan nyonso na Paul Dibuya basala yango esengelaki ba utiliser corps ya mutu akufa oza na pouvoir ayebi ke mama Salulu ndenga zana zaki déjà na papa kisolokele azana ba pouvoir azana étoile il faut ko benda yango pona ko telemisa église wana etelema na makila ya bato église wana etelema na ba pouvoir satanique ngana yebisa bino révélation na zwate papa kisolokele amemanga na golf ayebisi nga ndako na nga babebisi yango chambre moko ezalaki kuna ezalaki na salite abina nga zwa salite wana nyonso komba apesi nga komba bimisa yango libanda nebi papa bakomona nga abikobanga te naza nayo na bimisa salite libanda salite yango nyonso nalobelaka na bimisa libanda bato bamona nga balanda nga nakuta na mama Mwilu abina ngakota na koti na ndako bakangi mama ngotiko mama telemika libana siko ba oyeba eta mona ka mama moko boye mama omoni mama mwasi moko aleki awa te abit na moni ete abina moni ete baluka bamona te
ezaka programme nzambe ndako wana ebeba batia bakisi ya ndenge na ndenge batia makambo ya ndenge na ndenge ya mabe golf wana balona makambo ya mabe yango nga na bimiselaka bino po etelema esengelaki pouvoir yango alalaka nzoto mama Salulu nde atelemisa ndako wana siko fubu ndenge eza wana pouvoir soki azwi pouvoir te ekotelema te ndenge aza wana ezosenga pouvoir po bango susi na bango eza bakweyisa nkamba etikala vide nkamba eza suna eloko te le fubu siko etelema siko science occulte na monde ya science occulte soki kaka bakoti eke bazwi pouvoir bake nango fubu siko etelemi so nkamba etikala vide bakozwa siko pouvoir siko bazoi batike pouvoir wango ye wana tata simoki mbango kianga ni nkwatu lendo pouvoir bazolinga baki kozwa na kinlongo kuna bakozwa pouvoir nini po ye moko ye wana pouvoir soko azokotisa biso na kinlongo po ayebi ke ye moko pe ka ye wana aza na kati Paul Dibuya banga te ye moko akota na kinlongo mupepa makasi ebima akima azonga Kinshasa mais azotinda bato bakozwa pouvoir bakokoka na bango te mais bakokota nde pe kaka te po bango esi babebisi mingi bakokota nkamba te bakokota te batu te batu mabe bandeko soki bozo kolamuka te na temps oyo toza nango na temps de la grâce bozo lamuka te temps de la grâce yoke na kosila ezoke deja na kosila tozokoma siko na temps oyo Satan akomanipule bana na nzambe na niveau moko impossible bokoyokela su nzambe te bokofinga nzambe bokochola nzambe makasi bokomona ke yenda aza na raison me boyeba ke tokomi na ntango ya Noa aza koloba Noa aza koganga Noa aza kotalisa bino Noa akomi koloba verité Noa aza kobimisa ba verité azobomba lisusu te eza pona bien na biso soki bokoyokela Noa te boyokela nani nyonso pasi mo kianga na lobi na nkamba me bozomoneka jaloux Paul Dibuya lingombe eza yete mais bozolo baki batika ye non Paul Dibuya na yebisa bino bomoni Paul Dibuya ndinga zana Paul Dibuya nde tant kaka komaki Angola a comprendre kandi pasi mo kianga na yocho yebisa biso bato yo baza awa amoni ke bato baza miso elala miso kufa bamonaka te ye telema aza na miso ya kindoki aza na miso moko satanique assiégé ezalaki programme papa diangenda loba Satan kokangamela na Angola yango na papa dialunga na saki natikaki akende siko kuna aza na posa ekoma na impact ya makasi po wana akomesa yango ba bien privé na ye bana papa diangenda ko bana loko te muto bane ko telemela Paul Dibuya ezalaka Armand po Armand ndenga zawana ye Paul Dibuya ye Angola ye susi na ezalaka Angola donc bakamba na bino wana kuti ko za posa kwesa ngo po yende adondwa na Angola yaza na tina Congo te mais azwaka pouvoir po atika bino na échec ye azwa pouvoir wana a utiliser yango abebisa yango pona programme nyonso ya nzambe oyo abongisela biso to perdre mais pouvoir satanique continue ko dondwa tozonga suna bowumbu tozonga na pasi siko Armand de diable oyo alingaka pena ke avanda na kiti ya nzambe Armand aza Lucifer oyo alingaka avanda nde na kiti ya nzambe Paul Dibuya ye Angola mais Armand kiti wana ya tata Simoki Mbango kiangani ningomba oyo eza ya tata na bango le kopi kotikala jamais na maboko ya tata Simoki Mbango kiangani yango nazalaka nango Armand yango mona bana papa diangenda Armand na Marie Mwilu yango bazalaka nango Paul Dibuya aza na eloko te Paul Dibuya na Angola wana akozwa na échec ya kosila na ye na minute ya otanga
Ye, nga dana mona histoire ya Paul Dibuya, nzamba la kisanga. Paul Dibuya soki ka papa Simba okianga na papa Zako bake Angola esili. Esili pona Paul Dibuya. Soki ka bomoni papa Zako na papa Simba okianga ni bake Angola esili pona Paul Dibuya. Suka na ye yango wana. Siko Arma ye kiti wana papa Simba okianga ni waka kiti wana yango nda kufelaka. Ye pona ye place alala raté. Arma akoma na problème ya mutu, akoma ko bela même mutu, akoma na problème pona kiti wana. Banda botama, ko botama na yeko kola na ndako kola na kanda. Arma kola kana kanda po ayeba tike nazana sikate. Banda bo mwati azokola, ayeba ki azana sikate, azana pouvoir te. Banda kola na kanda. Soki asiliki akomi kanga na shama nazoko miboma, nazoko miboma. Siko ba jeune o banda kokola na tangu wana bakobaki na esprit wana soka siliki il faut amikangela na miboma mingi ba mibomaka na makambo oyo Arma ayaka nango. Arma za kokola kana esprit ya kanda ya mabe soka silika nazoko miboma na bongo kaka ba jeune pe bakoba na système wana e kobaki lokwa fula ba jeune bakomika mke ase suicider amiboma wana ezaki Arma nde mtu yaki na makambwana kanda nde ayebaki ke ye ane sikate kanda yango na papa Diangenda atindaki bango na poto pake koyekola muziki akede koyekola muziki ayeba muziki apesa ke don na ye ya muziki pouvoir na ye yango wana ya muziki don na ye ya muziki. Na kobete mne histoire ngo ndenge akenda koyekola muziki na poto bakenda na Sami. Na kwa na histoire wana sima. Sami ke koma grand diamber. Amuta diamba melaka diamba mabende ngazana Sami. Mutu te. Sikoyo Paul Dibuya bana ba papa nyonso alala bango na sima. Bango nyonso mais Armanda alala ete akoka kolala Arma te. Arma zaki esprit dire makasi yo ke kolala nga na ndenge nini yo kutoza kutu mwana nano ya biso te oza mwana ya batata te oza moto ya koya yo ko utiliser nga na ndenge yende ka ko utiliser te po baza bato ba monde moko do esprit dire ba esprit eza ko bunda bana nyonso ya mibali Paul Dibuya alala bango. Paul Dibuya alala bana nyonso bana papa Kisorokele bana ya papa Diangenda ba obatikali ya mibali Paul Dibuya afungola bango na sima bango nyonso bapui na pui batute bafungwa mana sima makasi. Alphonse Tsabanfuni yende ngazawana azaki tango ba Paul Dibuya bana batatoni so basala kindumba kolala ka bandimi kolala ka ba fille lokola problème ye abanda kolala ba fille te po déjà afungwa depuis bomwana ye pena puina mpo ebanda ikala ye pena pedula ya makasi bana mobutu bande kolala ye ndenga za wana ba généraux ba konzi o ya SNEL ya régie ba lalaka ye chibomona ye wana ndenga za malade bango bakufa kana malade ba PD. Christophe Tusimbana azana sida ndenga zana na ye na mwasi na ye bazana sida na Canada bakenda soutien po Canada mobimba bayebi ke bazala kana sida do bango nyonso babeba bana te babeba Canada mobimba bayebi ke bazala na sida. Simo King pedula do bango pena vina bango yango wana bana te do bakota ba mondi moko ya mabe bafungola bango na sima bango nyonso tout mona bango wana basi Paul Dibuya ndenga za wana aza moto a travailler bango azwa bango ba pouvoir azwa bango nyonso yango papa Kisorokela loba bana mayombe bavandela bana nyonso bavandela bana na bango nyonso donc bavwandilwa pona Paul Dibuya azali leader na bango donc yende abokolaka bango yende akipaka bango yende apesaka bango siko Arma nde aboyaka na yebite tout soki auti kopesa epo lelo na komona bakomi koyoka na même morale
soki auti kopesa po Paul Diboya soki atopesi te akozwa alali mibali alali basi alali mibali alali basi nde baza wana batu te bango nyonso ya kobeba batu te esi babeba so baza na monde ya formation na monde ya formation bato bazaka teti baza komona lokola bango bakomi ndenge moko na nzambe donc bamonaka nzambe te na monde na bango bamona nzambe te babangaka pe nzambe te yango wana bomonaka sikoyo Armand ndenga za wana kiti ya bokonzi ya nkamba kande bomaka ye kiti ya bokonzi ya pasi moyimba okiangani wana pena ntuka wana nde atiaka bapion pona kiti wana ye kuto ndenge balobaki ke papa Simon Okiangani o après Armani etalaka ete yende papa Simon Okiangani alongwa ye avanda na kiti wana yango nde belisaka ye liboma yango nde krakesaka ye akoma na problème botu na mwasi na ye botu na mwasi ya Arma maloba nini papa dengenda tikela ye azalaka nango maloba nini papa dengenda tikela ye aloba yango ayebi ndenga zawana ayebi ke bazalaka na pouvoir te ayebi yango ke bazalaka na pouvoir te Arma so azuika kiti ya bokonzi tokomi na pasi kiti wana pa kovanda yango te batikela yango avanda soki okoka ekosimba te ondenga za wana batata bakenda na kanda na ye batata bakenda na kanda na ye aza na problème sérieux ndenga za wana o bakozonga kamba bakozonga na bango pete bakozonga te po baza baponami te baponami te Arma abelaka liboma pona kiti wana ndenga za wana telema ke mwasi pe apekisa ye kolandela ka makambo wana apekisa ye pe makambo ba 26 wana ayoka te mwasi banda olingo ke église te bana bakoya ko convaincre pa mama biso pe to koli faut soutenir papa banda ko beta mwasi na ye pona nini pona ka makambo o papa dengenda tikela ye alingi mwasi atosango te ko beta mwasi 26 souci na bango 26 télé mankambe ko ya mesimba kité bakomi ko regretter biso defo kiti wana kaka kiti wana pe ezo simba kaka te ezo simba te biso toza nzambe balonga ete boko mona Paul Diboya tango okweya Satan pa kokanga Arma pa kokanga Arma ndenga za wana akokufa esaki bino Arma akokufa liboso pasi mwingo Okiangani ya kotikala te papa ayepa kokisela biso bilaka il faut bato nyonso ya mabe balongwa na nzela po bilaka na biso kokisama na kimia ba Arma bana makambo mabebele émission eke mulai na koloba nyonso te mais émission on akoya kosala après oyo na kobimisa makambo oyo Arma asala papa dia lungana oyo Arma asala papa dia lungana makambo eza ebele baza batu te lelo tomoni Martorel alobi nini tolanda ngo lisusu po epanzani partout mais tolanda lisusu nini oyo Martorel alobaki ezaki bomoto baza lolendo baza miyibi baza bato ekobo baza nyonso tu etali kaka nzoto nalobaka na bino likambo moko Satan azali kuna te me Satan azalaki epai na biso na 26 nalobaka to nalobaka te pasi na bino pamba te toutes ces années depuis que boyebi biso bokotalelaka biso kaka na kibumoto e oyo bokozwa ekozala pe kaka ya kibumoto ya molimo te. Voilà boyoki maloba ya Martorel na kati ya église. Martorel ayebisaka bango ke Satan aza kuna te meza apa na biso. Nalobaka ngo te o olobaka. Bandimi bavanda. Ayebisi bango peke boyebaka biso te banda bovanda na biso boyebaka biso te pona nini botala biso na bonzoto.
bokozwa pete bokozwa peka ya bonzoto siko bakamba zo yebisa bino ndenge aza wana ti azoloba ngo na kanda mais eza mpona bo éveiller boyebake bokozwa ya molimo te mpa na bango bokozwa kaka ya bonzoto bokozwa ka ya molimo te yango boza kodéfendre bato moko boye bana pouvoir te matore une église kimbangisi aza nani aza nani mabibi abelaka motu papa diangendake ye atiki apamboli bana te apesi bana pouvoir te mabibi alingaka krake martorel avanda na papa diangenda te ti akoma bokoma komona ye nzambe église kimbangisi te bino nyonso bokenda mpenza bokolamuka te bino bokanisi biso oyo tobimi boye poani mpo na bino soki nga lelo nakoma koloba boye eza nzambe nde apesi bino grâce mpo na bino bo éveiller soki ata bokozonga nano te me bozwa conscience bobondelaka botuna nzambe ta mpe tokomi nango eske nzela naza kolanda eza nzela ya malamu nkolo lakisanga ekoyindela bino lobi bokosuka wapi bamartorel wana baza na bango eloko te bana te esi babeba na formation bamanipule bino panda ntango molai baza kopesa bino eloko te nayebisaki bino na nkamba mandombe eza kotangama cours biblique mardi ya bagene boyokaka ya 5 mois papa mbenza bibliothèque ya 5 mois alobaka nyonso makambo eza kosalama ya minene siège international église kimbangisi nkamba me bino bozolanda bato wana baza banani église moko ya 2001 sobe 2002 quel genre de l'église ça ezalela wapi source na biso eza nkamba bango bakozongaka te siko bino mpe bolingi kaka bozala na bango tika ye yo botama na ndenge na obotama mokolo moko te yo zonga na source zonga na source olobi o regrette te mais so bozo continuer kolanda bango o regrette kaka ndenge alobi satan aza epa na bango satan aza kuna bango bazali batravailleur ya satan bango baza kotambwisama na satan c'est ça la vérité bayebani baza bato ya formation bato ya monde moko batangaka baplateforme moko baza na baniongo na mindele ya makasi nakoya na histoire wana émission mosusu nakosala nakoya na makambo ya minene ebele ntango martorel azoloba bongo bino bomona ngo kaka teke o te kande lobisaki yesu mpe nini te wana eza mateya te wana nde vérité nde yango wana vérité nde yango wana eveye bino bolamuka biso bolandaka bato wana pena ntuka boza manipule na niveau moko makasi boa manipule mais ntango toza nango satan déjà akomi kosala basine na ye aotya bilembo na ye na bato moko azo kobimisa elongi ya basantu ntango nzambe aza koloba Noa aza koloba bino bokondimela su Noa te bokomona ye mutu mabe mpona nini oyo aza kolakisa bino elongi ya basantu ye wana mutu ya malamu donc Noa nzambe aza kokosela satana makambo papa alobi satana ye wana me bino bosaini boboyi no te bakoseli makambo botika ye ok na suka ya likambo ezala teke na yokaki te temps de la grâce soki oza kobongwana te etali yo tango eza tango ke nzambe akomosala pena oyo ye te bavimba mitema bakende mpo baponami na ye batikala basepela mikolo koya bato bakomema lingomba lokola mbula jete bato bakobima ya makasi babandi da kobongama tokobali na banzela mibale okende nzela nini ndeko nanga sosola donc c'est ça bandeko o nanga na ina bino yangoyo toza na ba sujet belé tokoya kolobela mais biso toteyaka toyelaka bino pe na ba vérité na mabomba mi ba chose cachée ngana bombaka ngana yaka na nyonso na esaka bino bokoyebaka ke bando bimaka ba vérité nango kotatolama na mokili. Donc voilà bandeko na ngai, merci na bato nyonso balingaka kolanda émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité.
boumela na bino nga pe nazaka wana pona bino na osalaka musala na nga ndenge nzambe aza kotambwisela nga. Voilà, tomonani à la prochaine. Bye. Mabota bamoya awa koluka ngai nzambe. Mokili